on a Kulutu King Kessere Menea. Comment moi, monde va chanter la solo beaucoup. On va chanter la solo donc j'étais. Oh ouais, tu as une très bonne, tu as une relation bien minité. OK. Naïe après bon d'un point de vue zaïka ya kokanate ya zaguza mona ni wakamuna ndenge naïe ngapena za mona ndenge nanga. Alors mona comme si na gitetu. OK. Ngada gitetu te na ginde mutu ya ba principe. Voilà ba principe nandima nanga pena boité ka ki ono po ya zaïki nkesele mene ya ekimkili sui ki na kinkesele mene na vivant non. On est à bango, biso peut ya proposer oya biso. Et puis à un moment donné, à zaki convaincu, à comment on le va, na vivre, na va péter dans le petit rédi. Après courir comme il bien, tu as une na terrain mo na Paris, à Benga inga, tu as une émission, il y a Frank Stema, il y a l'air ouana. OK. Alors, j'ai une question par rapport à cette photo, le canto. Phénomène mais comment la musique qui a mal mingité. Après disparition, il y a un condo qu'une question remenea. Oui. Je vais aller droit au but. Na matanga na e papa wemba yate Koffi Olomide yate. Papa wemba Koffi Olomide monanité. Oui. Phénomène wana lelo on dirait bandi ko zo e bandi ko bota, e bandi ko kola. Alors que bandaki awa rapidement moi il démo nango par rapport à maman tout le bas. Bon on va grand ba ñu so tangi wana ko fi agrananga papa ma grananga ke se grananga bana ba wazi na makambu ya bango ya bango na liwa Kester so papa mba yakité parce que l'enkulu atenara ba propos moko ezaki déplacé par rapport ya femme ya Kester. Donc bah fanatique à Kessé, bah famille à Kessé, ils ont même la vidéo sur le recherche pour mon nom. Et ça n'a pas plu. La famille à Kester comme la fanatique naï. Alors tant à Koufaki bah préféré qui présence à l'encouru zalaté. Ingaza parmi bateau bah yebsagi l'encouru ayate parce que chaque fois bah mort ils ont zala. L'État a aussi une commission, bengi responsable moko abi ali bino ba musicien boyo kana bosa commission boye bo s'organiser bongo alors tout ça ça ba réunion mingi pa gouverneur na l'air wana zaki Kulutu André Kimbuta alors na mona ndenge ba ndeko ya Kinkese bazakula pa kana ya kuma beta bulandi vraiment bet donc to beta et to sala mabe alors aza grand nanga na golinga te ngaza na commission naza na réunion na salle semblant ba betier et bon na ya oyebse que no vienga na yebagi comme c'est na yi complice ngona moni ba yebse ki on l'encouru il y a Kulutu Koffi je pense que ndenge mo kaka bazali na ba problème na bango au moins on a pris à la télévision oyo l'encouru azolo baki atana Koffi ayate il a dit ça. Donc, je pense qu'ils ont respecté. Tu dois arrêter l'hémorragie. Mais pour toi arrêter, il faut que propos de l'obaka et à la réfléchir. Tout l'obaka a une émotion puisque tant que tu es blessé, baninga. Batimsusu blessure wana etika la moi longtemps ezaka bangote za yo na ndako tant ozo loba na mama na bana likambo o kanisaka po maloba e kanga marabatu na msa mutema ato sengi pardon au monde a pena ve simana lobaka ayema nze moko toko vanda toko li atana sengi pardon yena mutema boya ko limbisa ngai aye koboya nga setango na lingi ye mingi moni mabesala makala blessure wana etikala donc pour nous arrêter hémorragie il faut pas tout le baka pour na émotion moni zakate o fingi stema o fingi mama na stema o fingi Frank pour le banem konsu pardon moni mais azala déjà blessé pardon na yo wana ezozongisa nango et le côté par exemple bamibali misusu ba senzi azo finga moi si maman na yo c'est des choses il faut pas au salarango pour aza tellement blessé moko ya ko finga pe bongo et comme ya finga maman nanga na ko limbisete mais yo bandaki donc je pense que façon à arrêter hémorragie et ça même si tu en a kanda to bimsa maloba na c'est émotion té même si to le maloba na c'est émotion tout ça la attention à propos tant aux loba à propos monsieur c'est blessant
et bato belé za passe pour long là na sa motema donc façon ya arrêter ngo izaka tout ça la attention dans tous zoloba. Merci beaucoup. Non, franchement, on a quelqu'un devant nous. Ah ouais, tu comme en 1986 tu taki poto toujours ça la nini film mon comme nango La vie est belle. Ah, tu as na Mwenze Congolo, tu as na Lenkuru, tu as na Benoît Lamy, il y a qui belge. Ok. Et on est même sur un festival, moi j'ai ça à Namur, tu as na Kouloutou Jean Calais. Ah comme qui Pépé Calais. Pépé Calais. Tant que comme on est vu Jean Calais. Kuna na simato na Stella Womo. Et puis kuna msusu na mon lokola Wilo. Ah oui le Longomba à Rizangai. Il y a souka ya tourné il y a film La vie est belle tout ça là qui on a commis à Kinshasa. OK. Na bar mon comme na Zeka bar. Zeka bar. Zeka bar. Ah ouais. Il y a na Wangata et comme église. Des très beaux souvenirs. Ah très attends tu as eu ban amitié na 26 ans. Ah ouais. Na moi na muke makasi. Ah ouais. Très bien. Tout ce que nous avons acheté dans la réplique. Ah ouais, tu comme tu na Kouloutou Nyoka Longo, na Blaise Boula, na Ngai, tu zalaki que ça la enregistrement tu yamba biso na président Fachi. OK. Alors tu avons préparé la consultation la consultation oui tu as aussi sa consultation alors Kouloutou Nyoka Longo il y a Zalaki représenté à musicien à délégation au gagner la présidence et puis à ou t'as studio et puis tu profiter de ça photo pour comment on coufa au moins vous attendez la photo alors que tu le gagnes parmi les monuments Kouloutou va émerveiller qui biso na Zaiko on a papa Wemba na ba Evoloko ba Gina ba Bozi ba Mavou la Somo ba alors vaza ba Kouloutou photo pe ça va respect belé et tant tout ça na photo boy et ça vraiment bien poto là que ça rappelle baleki qui a au moins vieux ya yenyo kalongo ya yenem tayemba na ba papa Wemba yenem tayemba ba nzemo mona za olenga nalali pongi mama bomoyi basomba kate mama yo nalali pongi mama bomo na biso ba on da kolisi biso donc ils a plaisir au monde qui tozali na photo. Vous avez un moment placé par rapport à la Sokoda? Sokoda est comme la photo ça émission Mobimba. Sokoda oui bon sur Botel na ba émission belé na sala na militaire contre Makambe belé transparence les apenaté voilà quoi surtout transparence mon gestion nango zanetineti bon il y a un monde qui va tout ça l'assemblée générale et ça là il bien puisque nous avons 5 ans que tu bandaka na poto mais et ça l'a mis c'était quelque chose de bien mais là on a partagé na bangote baninga msusu ba y na ba double jeu c'est-à-dire tout ça na problème na Sokoda le tout réglé na problème na Sokoda ba tu balingi ba profiter na moi ngunyu eza na kati ya Sokoda po bakotisa virus na kati entre autres baninga musu bazawana basali société na bango parallèle ya Sokoda baki ko wana za malamu te c'est-à-dire so bozali ka moko bosi sana no moko mais za te ke bo profiter bo loba siko na ministre no omoni ko Sokoda zo simbate ngai fulani na sali société na ngai pesanga attribuer ngai ba droit nyonso ba pesa Sokoda ngelo ba droit d'auteur droit voisin ba droit mususu na bosani ba pesa individu mo asali société naie ça c'est pas gentil parce que sur au ligne ça la société naio d'abord démissionner na Sokoda et puis c'est ça la société naio après otindeli ba lettre nana lingi a adhérer na société nanga on a triché mais ce que vous ça la baninga boya to ko défendre Sokoda za bien te Sokoda ya bien nzo yo na poche vous en a contrat na yo ya yo moko au signana na ministre ça c'est pas gentil d'abord bazim na c'est un ministre ministre a groupe ça ba droite muta groupe ça ba droit na monsieur l'état parce que loi ya 1986 et lobby que l'état ngai l'état
na pesi ba droit na société moko kaka moko mibale te misato te moko moko yango Sokoda ate ezokende bien te mais bon militer na kati bo bongisa nini ezokende bien te mais eza te ke okosi baninga boya Sokoda ata bato glissement venyoka lo ngazaka te ka pona vie wana aza kulutu na nga toyebani mais soki likambo ekende bien te na koloba ezokende bien te toyaki na PDG ke manga na makambo ezokende bien te tolobaki nzoki na ba Blaise na ve mondonga makambo ekendeki bien te tolobaki alors toyebani mais il y a aussi la double jeu il y a vraiment la baninga musu bazoba c'est-à-dire ngaya wa kosi baninga boya net makako za lo bala baninga bolia nzete mabena butu baninga baya hotelo ozena likolo zo lia nzete mbuma pardon bolia mbumu te mbumu ezambo mabe baninga pe ba atolia te kasi na butu baninga ba oleka bakuti stemai aolia mbumango Mister, ezali ndeboy ndenge Sokoda ya laki donc batu ebele bazawana ba signer déjà contrat ya partenariat. Il y a yemoko personnellement pour que na linga na otanga komba batute mais yemoko yebi moto na zolo contrat d'ailleurs il y a partenariat yé individu na ministre déjà illégal yé ministre banzembe za été loi ya Congo et lobité que ministre a attribuer ba droit na biso pas mutu mususu non ce qui mutuana alingi ko ça la société na yé privé en dehors à Sokoda azana droit mais ko frauder te na sima ya Sokoda azwa ba membre ya Sokoda pour Sokoda za na mo ba problème et il faut ba régler à lobana ministre que non moni kuna ko Sokoda zo simbate yanga na yo pesa nga ba droit ne ya Sokoda papa ekomuko ba double G et ça ezaki bien mingi na milieu ça ipe mutango na tindila ipe bata Sokoda ni nangai point de vue nanga na fsi non ce qui mutu alinga ça la société na yi azana droit hein il a droit na yo mais ko kende ko zwa ba membre ya Sokoda ou comme ça bon automatiquement à travers ministre de la culture et art non on est comme malika mususu parce que loi et lobby bongoté faut tout se référer toujours à la loi ya mboko ya 1986 page ce qui article 111 et lobby nini lobby kingai l'état naza garant il y a ba makam musique yo na pesi société moko droit ya Sokoda alors et cela qui ndé na moni wana bien te nga so kingai kaka na ina benga batwana na révoquer bango na Sokoda. OK. D'accord? Comme ça, yo, au ça la société na yo, au luka ba membre, c'est-à-dire ba membre, il a bel otunier, au lungo comme membre pas nanga, société nanga ceux qui ntingi, ceux qui moutonne ndimi, à côté pas na yo, expliquer, nini ou banozo bambongo. Merci beaucoup, Bailo Kanto. Ce qui est vrai, l'actualité reste l'album Bailo Kanto. Voilà, l'album. Et puis, si j'aime beaucoup l'obité, et ça que Batuazo Kanessa, single Oebimi. Justement, dans la rubrique après tout comme on a parce que c'est. Ah, on a de la forêt, de l'Amfinda. Ah, vous avez un projet, mon boya. Vous avez un projet, mais c'est réalisé dans le thème, mais je réalise sur ma tosa de la forêt. C'est un peu beaucoup de studio, non? Non, non, ton côté studio, tout ça là qui. Na mort il y a Kulutu Kondo Simaro Masia tangwa tikaki biso alors tout ça qui obligé tout ça dans un momoko alors tout ça là qui nzembo monga ina de la forêt siko to ina studio tout ça la filmage ya wana moni bakanga biso ba photo comme bana wenge Bailo Kanto moi presque la génération moko oui bon bah 89 na banzi biso mais na 82 bon déjà comme na bango et ça là qui bien moi bien ça là en tout cas on non nga banga ka ba compositeur ah bon on va compositeur ah non bazate kuna ba star ba vedette ba célébrité vedette il y a un compositeur il y a un question na on a Iridia Miss na on a mutado misamo banzembo régulièrement ezaki tata ah ouais Adolphe Minguez ah yim ba voyage ba boina boy ba msusu zeka moko donc ngana banga ka ba compositeur parce que philosophie na ngai ezala ngaza petit ya Kofi na papa wemba oui alors tant tozo kola iloko liboso o tozako mona rochora za rochoro ndenge nini pona nini pour la compositeur ah ouais to ina fait mo bazaki na zaiko Teddy Sukami asala ba tofanda na biso lokola to lingani elo
yelo so to do banga e eza pona ba composition asala nzembo susu bongo bouger to vanda kinga na yo na libala mama e sima mikolo bongo lina yo motema compositeur papa Jano Bumbinga oui to do banga e compositeur sala banzembo ya danger ba nakei kotambola moke na yoki lokola kini ekomindeni kambu mado salinga nini e soki olingi ye lobelanga motema pasi die na bandi mado compositeur grand maître Franco ata bolobi nini compositeur au saranate donc abimisa banzembo ya somo ya ebele bikambo ya mwasi na mobale sila te bandeko mama oh mama donc batonga na bangaka ba compositeur ata oza chanteur balobi abetaka ba shit abambamanga na mabele 7 fois rien gabanga bango donc wingi tan babimaki na respecter bango ba jeune oyo ba uti ni Zaiko ni Viva la Musica ni Victor Eleison ça c'est quelque chose déjà rare à part ko fika mutasala on payer moko wingi pe basala on bango mo ba uti na bango bana bandalungwa ba tcheli bana bango ba bimisi idéologie na bango et simbi na sens wana na respecta bango très bien alors awatwana héritier ba jeune oyo ba apprécier nga mingi au moins ceux qui les qui déjà s'épelana automatiquement yopé il faut rentrer à sens voilà je pense à s'épelana nga mingi voilà tant to kutanaki alobi venga la linga oyemba nzemu nanga moko na yembela e boyemba Déborah yembela e faire écoute moyen le bate banata on a bagné orchestre na bango kuna na wenge chaque fois so na ke tanto sala ki maisha tozaki mutana mutaki no hotel la moto ya ngasi ko na kenemi concert ya de l'Amfinda de la forêt so na ke kuna so kana matina podium micro za 4 donc mutali bosa we la micro to yemane faire mutami balé Lacoste d'accord donc be micro sili petit nanga Angeli su nani ke bona Adjani yepe azaolela ve ba el fuka to boaka mon ba meilleur nyonso balingaka mon ata bato beta bale bien balingaka ba beta bango na bango ba santaka ke tout beta bale dans un vieux senti et fait là parmi bato bongo alingaka ba challenge bato ba yembaka bien yemba na bango atala ça donne quoi et tu as même na projet na biso de l'amphine na mutaya bebe sakop pour tout na cop mutalimbosa a prononcer que to yemba ensemble ezaki mais ce que bango bazana bakamuna bango ba gender na bango ya ba wenge moni alors de l'amphine da komisu sono yo za grananga mendeni no yemba na faire avant be master ezana ka musique so atana yembi na ye yo peto yemba kaka sikoyo tambo une photo na wera après sali pe bien mais fait pas mon on etika ka ba viona lo pe ba bata ba koteri la mso ba sali koteri netika ka mwana batu pe ça netika neti mena yo rapela pe te leki mais oui mais aza leki akupe kubanga mwana ave ba go dribbler na faut pas ah oui on a comme un peu réticent mais projet na bisa na bisa ki mkoto yemba misa yeba ki bat ba sepe Fabrigas mais mwana bate aza leki ona linga mingi akomela nga mukolo moka lobi na nga vie nga banzemu na yo ya omte kolisinga mama msaza oyo ka banzemu na yo bona boye eloge kamusa ki d'ailleurs pour tout nga vie lokwa na zemba banzemu na yo na pia onini ngabe mona kwa wana bateka ba unité soma no ka unité à $10 soma no ka unité à $10 tindelanga na téléphone ya mwana ka ndilo ko kosa $10 banzembo na yo mais na opesa nga neti nini ko ta mwaza leki kaka linganga baba leki bele wera linganga za leki nanga nani des pianos bango tunde bango bazaki avant papa chéri bango balinganga avant bango baya bazo ya hotel nga no hotel nga na intercontinental doza na motema na goda o akoma lelo ministre donc ba leki yanga na linganga bango mingi balelo bakoma ba patron donc so pe na za likambo za ye nani des pianos so na mineka na mobulu mona tindelinga mo eloko pa Seguin mignon so na lobi pe na de la forêt za moi mon photo soit na poitrine na moi parti
ah ça mobulu pour na mamala batindaka mais na moi nini hein après na moni bina filé ah mule ki abifie ngale ala da bazana leki so basepe na yaya mais yo kofungola bango motema asali nzembo moko awa azui yo mobi mais oui bis na yoka kiango biso pe tozo bis mais ngana zaki na ko fiso oyo ki banzemo na ngebele na landa pe vie ninga zaki oyemba na landa pe papa na landa pe visi maro na landa pe tabulé donc mutu na mutu pour ko sa identité na il faut zo moi ba biloko ya zo estimer que so na sali boué ko sala nga moi bien donc ko pe que ça jamais mutu on a souhaité bonne chance dans nouvelle génération aux hommes qui va savoir ça bien ah bah est bien non bah donc relève assuré donc à 250 batruka ba fait le wana nanga zoyemba ukuzala moko kutu tangite fali kutu ye fanatique ko lega bango no savant na quartier la tendance bazalaki na azib sa patron na binga pena na bango tu wana long chanteur préféré na pena ba ilo quand une zone zalaki sala keba nzemo no baka mama to sala keba mama to sala keba mais fallait yo aller dans la palais ils ont un projet mais bon mon mutu so comme déjà me voit ma comme me voit ma comme na me belé mais de tout cœur ça toujours nanga bango en tout cas ngana baleki nanga ngaza na ba vrai leki ngana na baleki nanga bena ya bien to yoka na bien to lingana et puis ubosa na te langage auto de banois so le bara bien ya bandeko no ya baleki na yo ya ba camarade na yo ba on peut ba ya vers yo et puis musu ça respect l'inko le baque d'abord na langage et puis ndeko na ya che lokolo yo ko cha lokolo so wana te hein oyo ki ba yebisho ke no des pianos ayaka comme so wana te luka côté musu des pianos afin de ramingi na nini wana koyate de l'amfinda de la forêt ale karawana kolekate fabrication ale karawana koyate faire ya karawana koyate bango pe na tourna bango ba respecter fiona na respecter biso bon peut te manquer respect exactement mais si on bani ko manquer bango déjà respect c'est que yo lingi to ça normalement mon colonne faut là c'est exemple mais yo bani déjà ko manquer leki moni siko leki au ça ndiki au signé ko oh moi il y a que pas non Jean Goubal Goubalo on a mis ça on est très bien côté ba idéologie dans ta idéologie de développer un moins mingi il y a d'abord ta idéologie moni musique et ça la marana idéologie c'est-à-dire état d'esprit philosophie oyo zanango makambo yo lobaka ndenge nini yo représentera makambo moni alors ye tant to kutana na to solo la makambo ya ba philosophie wana ya idéologie ya ba état d'esprit yendre musique na biso ba ndombolo peke mo kanda bosola ngote bon et puis ça qui candidaté mais et ça tasse de thé na été hein mais il faut toujours te respecter ba ndombolo ngo pour mutu mususu yango na nde salaka ye donc ceux qui sont libres et que liberté fait ezala faut te respecter mutu na mutu so papa chéri a sali dans numéro bo so ni na mona mikolo na TV respecter ngo pour yango ndezo salaki azala so ko moni fabriquer ça c'est le numéro bo et respecter ngo je pense que vous allez beaucoup mieux tous à la bon que on en est yazo salanga na c'est pas ngo tété c'est pas le longa ndenge zawana pour y à se retrouver bon l'autre vous avez un désaccord ils ont des sujets développés ou eux qui ça va maman Sony eux qui ça va papa Sony on a to go lobé là qui a pas mis ça bon ça succès mais hein pour ça même moi attention baptême vous exploiter pour mon émission peut hein toi ka bande ko ba ya pe ba qui ba maman ba ali il faut que ça là mon wana on peut mais le lenge ya mutu ça ka ni yolati ko lo banote la maputa et simbote mais ça danger oui le grand merci beaucoup non mais tu en 1986 tu na Japon les bosso to non deuxième Japon les bosso na 86 tu na ba ninga lokola na zotala wa wana la rouge wana Milos Solis na biso non on a Milos on a Iko Ikono la percussionniste wala ndi wana Miloson Solis na biso
il me tabeta ba esclave enga ye il me tabeta oh il a nona Gigi Tupa les qui a pêché wangongo non même pas qui timutuna na monité oh il a dit wana Awilo Longomba après Awilo Longomba Stella Womo garçon mateta da robeta na biso la soliste oh il a nona de Gigi Tupa percussionniste les qui a pêché wangongo au benga impresario papa Wemba. Après on a eu l'Inkuru, après l'Inkuru Zangai, Redi Amis après Redi Amis Luciana, après Luciana c'est le roi, Kondo c'est le roi Tikabiso, après on a Lidjo Kwempa, après Lidjo Kwempa Gauthier Mukoka. Ah ouais. Garda bah bon souvenir, et tout ça y est dans orchestre Viva la musique à Tokoli Nango de 1982, tina 2000 ans on a longué. Ah ouais. Ça je crois que c'est la dernière image. Il y a Kulu Tunayo. Non. Kofi Olomide et son avocat. Kulu Kofi, a traversé la période à bien té Mikolo. OK. A traversé la période à bien té Nzamba Songae. C'est un grand musicien, hein, c'est-à-dire à Salé Belé pour la musique, il y a Congo et puis en Afrique, il y a une référence. Bon, dès que nous sommes à Zalaka, on a vu Makambe Belé Zalaka, je sais pas, dans la turbulence côté justice, Nzamba Songae. À quoi s'en sortir. Gestion à la danseuse. Parce que oh, nous c'est comme on dirait bah patron bino bozali à l'orchestre. Oui. De temps en temps, quand on soit jeune, fille tout comme jeune garçon, quand c'est un mouvement, oui. Pour te payer au même bango, sungi bango. Mais oh, qu'on fait de traverser là, c'est par rapport aux danseuses. Gestion à danseuse n'a pas d'orchestre, bah il canto. Et ça rend dingue yo mais la mille. Bon, ça gestion à danseuse, gestion à bas musicien. Patron il faut traiter à bas musicien le ko la battu. Donc c'est ça on te banda une rubrique mot que succès. Et c'est le mot très dangereux. Hein, au moment où on est au demi-dieu, nyon sozolingue salama et zo salama. Et tu peux te tromper aussi qu'il y a aucun que ndé nazala elo otego yelanga. Hein, ils ont succès aura dans au commis mutu, faut toujours que ça l'attention. Même ça que faut ça attention sur yo ça dans orchestre mutu, faut ça attention dans mutu wana. Vice versa. Tant yo peut mu l'orchestre au commis na succès makasi, faut ça l'attention na bateau ya yo musala. Je pense qu'il faut traiter bango le la bateau. Ah ouais. Et quand on veut traiter bango la bateau bah conséquence dans on est en tant que mutuno musala il faut foutailler mais le gros a un succès aux en relation au yeba na ba procureur au yeba na ba tunyoso aux moins on est des gravité que tout est permis tozonika na makambo tunenga bana wenge soki nga na respecta bango te moi ba respecter nga egozalati donc langage comportement ya mutu nde salara mutu donc babiloko nyonso ezoleka lelo epesa biso nyonso leçon hein bon ngai naza ozela makambo te pona se comporter bien na salara effort on a se comportera déjà bien na respecter stemai na respecter ba musicien nanga na respecter pe ba danseuse nanga mamu nyonso to salama et to salara lelo et si salama mutu aza na ba fille liboso c'est taboulé vous connaissez que makambo o ezako salama pas taboulé et ezaleka ya bien. Non, makambo supezaki mabe, mais façon azo gérer bango, moi makambo yawe kati bimalibanda, ezate grand maître Franco, azaki pe na ba fille, nze momo na zako linga ma chantale oh yole oh moseka mama oh bana basi bazo répondre et qui sanza ya boni sanza ya libwae donc makambo pe ezalaki ya bien na mabe, mais il faut au micha d'un niveau. Il y a ouye bagé ngande responsable comment nazo gérer bato comment nazo gérer ba jeune fille wana ba future maman oui il y a bana misusu ba robotam donc il faut tous en moi façon oui il y a ouye bagé respect à réciproque tous on ka de maram to lobi ya bana wenge ya ba leki nyusu balinganga pour nani pour na respecter ba de la forêt tous années na désaccord motikolo yokanga te pana yolo ba de la forêt na TV ya mabe des pianos tout ça na désaccord les kamoro boy mais yokanga jamais na yolo ba na TV donc makambo izoleka pas ya kulutu je pense que tellement yemoko et ça plus comportement na yé parce que taboulé pas na ba danseuse est-ce que ba comment na ba parquet
nani comme grand maître l'homme maquette ça il n'a pas danseuse et belé ba qui ba les fléchettes ceux qui ba ni parce que belé mais il va pe da poto ezaka te que quartier latin de ba musicien non Zaiko ezaki pe na ba musicien ceux ba nani ceux ba mangenda ceux ba ni donc biso ba responsable tous en a intérêt il y a se comporter dignement tous à la moi langage mo ya ki mokonzi pas langage moko boepo voilà na yebi avocat na commune les vengonji pour na yebi procureur qui poulou pour non à un moment donné piné et tournaka hein so tel pépette ou moi était les meilleurs les mots étaient les meilleurs les mots qui na c'est non comportement non ngai na bima depuis 1982 na kena na parquet tata mkolo moko et puis na souhaitera na kendete pour l'année comportement nanga ezo éloigné ngai na makamba parquet na zwa nzembo mutu te so na lobi na bwaka mutu tozo ko na comportement Frank Stema ye pa nanga lobi bwaka ngai ni na la pona bwaka yo tala basala rabo apesi nga mo eloko ifana sala il faut na honorer parole wana ndebo moto na ngai comprendre donc makamukulu tozo traverser et puis ça va ninga msouper leçon que mututé azali kolo ya loi ezali éducation pe ezali so toza bato uta ba poto lo ali bosso zo laksa ko uta poto eza manière zo gérer makamna yo oza mutu zo instruit et puis ozo kale msouper kota classe mais classe ezaka te ko ngana nani yo ngaza ingénieur non balobaka te ko ngaza mayele te bato bakomona ko za mayele hein maillot jaune bamilati sarate ou on a lati maillot jaune non leki tika balata yo maillot jaune makambo nyonso zo ya lelo je pense que ça comportement na biso moko ba chef ya ba entreprise ba chef ya ba groupe comment toro se comportaka vis-à-vis ya bato na biso ya misala est-ce que bato na biso ya misala il faut to traiter bango ndenge to lingi bongo rochero azaki na ba danseuse te est-ce que traiter ki bongo grammaire bongo zaiko bongo sosoliso donc ba groupe ezala ebele avant biso bazalaki pe na ba danseuse est-ce que bango nyonso basuka na ba parquet la réponse est non donc ezozonga ke mokonzi na mokonzi aza na façon ya ye eza na ba ministère mususu na bazana azo se comporter ne na lobaki na apo akomi ministre azo tuna oh toi je te connais alors que motanga na ye oh mais tu peux aller bon quoi azo bangate to tanga mais Antoine on a étudié ensemble ah mais oui j'ai regardé je me suis dit mais la tête là ça me disait quelque chose mais attends pour akomi na pouvoir pour bazo telemele na ba soda mais biso to baki na banzemoni mandat était ça ici là donc faut quand même tout la leçon et aza kulutu nanga tout souhaiter bonne chance dans la période très très difficile à traverser et puis on est biso ba congolais moninga soit un problème on les tout soutenir à s'en sortir non en train de voir alors et comme très compliqué bandeko no propre ils avaient malien te ba sénégalais te mais ba congolais baza hôtel melona na ba drapeau pour ba lobaka makambu ya bien mingité alors que ba sénégalais pe bazo regretter ah neni misa munene boy azu problème il fallait quand même soutenir hier na période difficile à traverser mais besoin enfoncer donc tout ça et puis ça biso nyonso leçon que tant aux a succès tant aux a soki nani mona muninga no ka mutu en dehors il y a mbungu vzanango en dehors il y a pouvoir en dehors pour bagarre de corps baza 20 bazo garder pour za ba policier moninga botanga inoko mutu ne on dirait yo na yebi yo et donc nous na zo ban soutenant zo mutu ka lokwa mutu po comme ça tant likamego ya bo moto na yo wana nde bat ba ate le type là je l'aime beaucoup j'apprécie beaucoup parce que il est ceci c'est là il est ceci c'est là ce qui yo se comporter bien mingité na leur wana nde bat ba mo yo foot ça yo nyonso za ko sala bat pour biso na Congo to lo baka mboa botaka mboa. Merci beaucoup.